Matondo bandeko balandi mboto mabota mabino boyebi rendez-vous ya poso na poso émission na bino bomeseni kozela baindo bolamuka moindo azaya kolala alali wapi afandi liboso ya poste téléviseur na yeme pona nini tolobaka baindo bolamuka développement biano na kati ya émission oyo bomo mesano tango tolobi baindo bolamuka bino moko boyebi moto nini azali bongo liboso na biso to mobianga mina biso ya mokolo malelo nesongi anzila fumu kusukia muzana panda na ngola liebo mai ya sauce ndeto keimbango epai na bango kopesa bango mbote papa nkusu mbote na bino mbote mingi ndeko na biso ndombele longo pe na bandeko balandi baso na bisika biye bozwami na liboso ya bitando bike na bino Matondo toyebike bandeko balandi sujet ya semaine eleki etungisi makanisi na bino lelo toza kokoba elongo na fumu kusu pona suite ya sujet fumu balobi bokoko nde nini bonzambe nde nini bato baza ko comprendre par rapport ya nyonso bateyi biso na bisika touti bokoko kaka bondoki bonzambe zero mususu lelo bokoyebisa bana na bino lolenge kani Matondo mingi na kolikia soki tolobi bonzambe toloba bokoko nani akosalela bonzambe pe nani akosalela bokoko na kolikia ezali moto soki na ntango bakoko bazalaki mpo ntango boti bo elingi koloba bizaleli lolenge bakoko bazalelaki bo bango bakoko bo banzambe yango wana na motuna mpe motuna na bandeko balandi kokata motolu ya mwana eza na bokoko to eza na bonzambe kokata motolu ya mwana po eza ezaleli oyo bakoko bazalaka nango ya kokata motolu ya mwana sikoyo baye baza na bonzambe motolu ya mwana bakataka to bakataka te kobalisa mwana mwasi na mwana mobali eza na bokoko to eza na bonzambe kolia bilei ya kotonga nzoto eza na bokoko to na bonzambe omoni eza na biloko mosusu bato baza kososola malamu te ezali kaka nini mundele aye afingi bizaleli oyo bakoko bazalaki nango yango wana bato bazomona lokola ezaleli ya mundele nde bonzambe ezaleli oyo bakoko bazalaki na yango nde bondoki to bosatano sala kaka boye kamata mabanga misato tia koni sala bituka ya mabanga misato ti koni tie nzungu likolo kamata réchaud ya courant au branché tuna bato na kati ya biloko nyonso mibale wapi bokoko wapi bonzambe akolakisa yo mbabula ya bokoko ya mabanga nde bokoko réchaud nde bonzambe est-ce que eza na sens siko mundele oyo akala alambaka na réchaud ya courant to alambaka pe na koni bakoko ya mindele balambaka na réchaud ya courant pe balambaka na koni omoni yango sikoyo donc bato bazali koyina kozala na bango nde bakomi kobenga bokoko nzoka nde ezali ezaleli oyo nzambe apesaki epai ya bato façon na bango ya kovivre nzoka façon ya bato evoluaka na ndenge nini soki balobi mutu aevoluwe te teknologie ya mutu nde evoluaka science ya mutu bisalelo ya mutu nde evoluaka me mutu aevoluaka te mutu atikali kaka ndenge azala mutu aevolue abakisami akomi na matoi misato mutu aevolue akomi na maboko mine aza kaka ye me bisalelo na ye nde aza kokolisa yango
sikoyo esali te moto mwindu wuta akoti na esclavagisme akoti na boumbu nde sikoyo babomi ye misala na ye ya maboko babotoli ye yango kosala lelo moto mwindu bisalelo na ye ezomonana te emundele lokola ye azosala azozwa bato mwindu bakende kosala mpo na ye nde bomoni sikoyo bomoni teknologie ezokola lokola na ngambo ya mindele na ngambo ya bokoko ekomi lokola teknologie ezokola te nde sikoyo balobi bafinga bokoko nzoka bakoko na biso bazalaki mpe koevolue na mokuse bokoko eza bonzambe matondo fumu me biso tokolikia kolandela bamituna tozwi na bandeko balobi papa nkusu adefendre na émission eleki oboboyi kindoki existaka on dirait boza koboya kindoki mpo eteni ya bakongo eza province eza na taux élevé ya bandoki toyebi te koignoreke kindoki eza te ebalani te na batelespectateur donc bazodute nalobaki malamu na introduction ya émission wana eloko bango bazokanisa bondoki eza oyo wana te oyo bango baza koignore oyo bango bazocroire nango ke yango wana bondoki yango wana te nde bondoki nakobanga na limbolaki malamu ke kolakela motu mabe na maloba eza na efe makasi koleka ndenge bato bazokanisa bato bapumbukaka bakotaka na baclostre alors na bakongo soki bolobi te toya kindoki eleki na bakongo elingi koloba ke neti bandoki babotamelaki na bakongo motema mabe eza partout mais baphénomène wana lokola mundele akotelaki na embouchure mais phénomène ya koyinisa bato kokosela bato bondoki mais bandeli kuna soki okelelo na ndakise pa bakongo na bakongo to na Angola to pe na Brazzaville de okende kokuta bafamille nyonso divisé en trois toza mabumu misato mais tuna bango bokabwana mabumu misato mpona nini akoyebisa bino te ezalaki kobela na kokufela telema bazalaki kokufela mingi kaka basango oyo bazalaka na ntango wana mindele oyo bazalaki na ntango wana bato bakotisa phénomène wana esengeli bokabwana omoni alors nde na lolenge wana ekomi na kati ya libumu moko bazwi mwana liboso ya mobali na mwana ya liboso ya mwasi bango basali libumu na bango mwana ya mibale ya mobali na mwana ya mibale ya mwasi basali libumu na bango mwana ya misato ya mobali na mwana ya misato ya mwasi bango mpe basali libumu na bango oyo batikali bino botikali lokola banetre ndenge kende lelo na bakongo kende okuta majorité divisé na biteni misato toliaka biso na bino toza na moi kasi na butu te yango na baki na émission elekaki ke ezalaki basystème bazalaki kosala ya kotia bapoison na bamai koluka kokanga bandoki mbala mosusu na kolesa nguba eza na nguba moko ezalaka bakoglise nguba wana elekisaka diare kutu soko osali erreur ekoboma yo baglisele yango na kati ya banguba ntango moto akolia balobi oteki ndoki motu mpo aza ndoki yango wana akufi donc baphénomène wana yango ezoza ti lelo parce que lelo bato bazobela bamaladi bazovivre na bacondition ya mabe malaria ebikisaka bato mikolo to malaria ebomaka bato mais malaria ebomaka salite ebomaka lelo sikoyo bato bavanda esika salite ezali bazobela batifoide bavanda esika bangungi bazali bazobela banini bazobela malaria mais okoya kaka boye na baeglise te bandoki nde bazoboma bato tala esika moto mwindo aza kokoka kosala développement scientifique te abosani ke nzoto na ye ya mosuni ezali science alors lokola nzoto na ye ya mosuni ezali science nzoto ya mosuni eza physique maladie eza effet scientifique incompatibilité ebotami na kati na nzoto esengeli bosunga yango wana ndeko na ngai nalobi boye te mpo motu mwindo azwa développement na ye esengeli azonga na bokoko na ye alongwa na monde mystique mpe atika kocroire
que ba effet négatif nyonso ya zo vivre ezali dina bandoki bazoloka ye ezali na ba système eza na ba système ndenge wana batie mutu mwindu lokoso na kopesa ndakisa mutu mwindu aza na espoir ya kolamuka lobi te mutu mwindu makambo nyonso eza pressé okoki koyebisa ete ke sala projet ya 20 ans akosala yango te sala projet ya 15 ans akosala yango te mais eza na eloko moko na kotuna mutu bazolanda biso soki oboyi korespecte nature nani oyo po azalaki pressé ya kozwa mbongo balakaki eke okozwa mbongo na 17 heures na kopesa mbongo na 17 heures eke baza na ntongo akoki kosala mécanisme po abenda 17 heures ya noki po yazwa mbongo ke obendi yango 17 heures okobenda yango olie ya 17 heures kaka na ba 8 heures balaki yo ba 8h30 17 heures ekoki po yozwa impossible okozela temps normal moni yango mpona kolakisa ke nature aza na baréalité na ye oyo bato basengeli kocomprendre soki eloko wana okozwa yango na age ya 25 ans okoki koforce yango na ba 19 ans okozwa yango te ti 25 ans nde okozwa alors soki notion wana bato bakozala nango na mitu bato makambo ebele bato bakocroire te ke eza kindoki moto ezokanga bango lelo crise eza partout mpona nini bana basi bazobala te mpona nini mibali bazobala te mais parce que crise ezali bato bazolongola bazemi bazobwaka bana na babalabala parce que crise ezali eza kaka boloba kaka te ka envoûtement parce que crise ezali pasi ezali maloba mabe ezali ndenge wana milimo mabe ezali siko po boremedie nango mais il faut bokende boatake mabe wana po boatake système bochanger système malaria esilisi bato inondation bato bakufi na courant parce que bobimisi basinga ya courant libanda bokangi bandoki mundele epai na ye abombi singa courant mpo anini abombaki yango mpasi ayebi ke courant ebombaka mais bokei ndeko na bino akufi na courant boke na snel boke na leta mpo boloba te non snel afuta ndeko na biso parce que ye moto asalaki esinga ezala libanda te bino moko na famille bolei ndeko na bino nde biso bato bimisaki singa courant libanda mpo ndeko akufa na courant nde nayebi te ke courant ebomaka effet au courant bomelaka eza courant eza effet spirituel ou bien eza effet scientifique eza effet scientifique soki osimbi courant eza makasi akokauso makila nde okokufa soki okindoki ekoteli wapi oyo kindoki ya famille ekoteli wapi voilà matondo bandeko balandi toza kokoba tolobaki baindo bolamuka moindo za ya kolala olali wapi tala makambo yango kasi émission ya lelo bokokamwa na zainga moko te ezali na bandeko balandaki nesongi ya nzela poso eleki oyo bamonaki ke bazalaki bapréoccupation na bango biso tokokisaki yango te basepelaki lelo kokabola na biso plateau ye po batuna bango moko mituna na bango na nesongi ya nzela soki magie ya régie kozala na ngai tokobanda na papa na biso aza na loboko na ngai ya mobali se présenter puis botuni motuna na bino na nesongi ya nzela. Merci mingi papa journaliste na opesa ngai maloba ngai na mitungisaki mingi na mituna wana zalaki nango lokola nazwi occasion esengeli na tuna nango na fumu mutuna na ngai yango na mikili misusu tozali komona bazali koévoluer mais biso bokoko na biso et développer mingi kisi pe bondoki yango nde oyo biso tozomona na terrain tandis que bango oyo ya bango ozomonana ya biso bondoki pe kisi mpona nini retard ya bongo okomona famille babalisi mwana wana les deux familles mwa conflit ezali baliaki bongo malamu te esalaki mwana bisikaki kofanda na libala soki aboti mwana bana kokufa to mpe misusu mabota ezali te okomona mwana ke poto lokola atindelaka mingi
kaka papa na ye to mama na ye batata mwasi na bandoko oyaka te mituka wana ekofonctionne malamu te nde yango ozali mwa mituna onga nazalaki nango mpona kotuna na fumu fumu kindoki tina kokanga mituka tina kokanga mabota ya moto batie likwa ya nzete wana eza exclusivité ya biso bayindo to ndire matondo mingi nakolikia kolanda mituna nde batuni ya retard nano liboso ya développement na lelo nakoki koloba ke tozo vivre 0,000001% ya bokoko 99,999999999 ya kimundele. Alors ndenge ni bino bokoloba ke bokoko mtezo pesa bino retard na tango boza ko appliquer pe ko pratiquer yango te. Soki lelo mundele bozo lobela e développement aso maîtriser moto azana moto sikoyo. Mais bino moto bakoko na bino bapelisaki ya bino sikoyo botia wapi? Est-ce que bozo continuer nango? Bokundi moto ya bakoko. Hein? Transformation eza biloko mibale moto na malili. Est-ce que okanisaka tango zwaka putulu ya fufu ochango na mai ya moto mai wana etoka nano oyebaka ke moto wana nde kosunga mpona mbongo wana ya fufu wana esale siko mpona ozokanisa teke biloko mosusu mpe ebongi napelisa moto natumba yango mpona nabongola yango retard eyeli biso parce que toke mingi na kimundele sikoyo lokola toza baesclave mayele na biso na maboko na biso mundele akangi yango tokozwa développement te yango ezopesa biso retard yango esengi tozonga na bokoko na biso lelo soki bomoni te bakoko ntango bazalaki bakoko baza te lokola ndenge ezaleli bino boza nango lelo susi na yo okende komata avion okende komata tram na poto okende komata même ascenseur na kota Gombe okende kovanda na esika moko batie ba fleur ya kitoko mais lopango no moko ozoko kolona fleur te bosalaka ascenseur te bozolola ba ascenseur bosalaka tram te bozolola ba tram banda nanu na kolula nanu oyo ya yo e okomona ko faire développer oyo ya yo mutu moko te bakoma kene longi wa kamataki avion mutu moko te bakoma ye awa ki auta poto hein omoni eloko ezopesa bino retard alors makambo mabala bana bake mabala mabota eza te nalobaki boye omoni lokola boke na bilulela esika bozosengela bambongo ebele lokola nzala ezali bokaboli mbongo malamu te me bokobimisa maloba mabe sikoyo maloba mabe tinda milimo mabe esika mwana akendeli libala de possibilité soit mwana mwasi amilongolelaki bazemi akobota te parce que bana si basili na kati na ye soit milimo oyo maloba mabe ya baboti to ya botata to ya bomama mpona mwana wana eza kokende koampeshe milimo parce que zemi mpona ekanga soki zemi ekoti pa ndenge ezokanga kaka wana eza na molimo mobimba bien préparé mpo eya kokota na zemi wana soki molimo eye te zemi wana fo epule omoni alors soki kuna sikoyo batindiki maloba ya bongo loba mpenza na bota yo te mona suki ya mwana mokobota te donc il fallait bo arranger na babiteni oyo wana makambo ya poto mituka ezowuta poto misusu ezowuta kuna kutu na poto donc eza déjà malade à partir à poto hein obengi yango occasion d'Europe eza déclassé osombi pine ya occasion d'Europe eza déclassé sikoyo moteur wana esesila pema na poto etikali kaka na 3 mois po ezala nango bien déclassé expertise ya poto asi aboyi etambola na nzela
yana yo kuna na poto lokola aza semba biloko ta mosala manonga mpe ezalaka nango kuna te angulumaka na ye akutani na motuka yango soki ya $100 soki mpe babwakaki yango alokoti atindeli bino yango ntango bino bozwi yango 2 mois ya ambiance nano avant ekita na terrain bobosani ke motuka netikali na 1 mois siko tikolele bokokitisa yango na terrain 1 mois pas malade esili eloko ewuti poto ewumeli te baloki nani aloki expertise ya poto edeklasaka ngo mpona nini ayebaki ke motuka moteur enunaka esi enuni eske bino ava bokotisa yango expertise na bino mpe etalaki dire ya moteur wana mpo boyebaki eza nani donc nalobi ke bosala effort mpo bovivre baréalité scientifique baréalité technologique omoni sili bolokangaka badoki kaka lokuta pambapamba e susu ya mibale tata aniokwami awa mpona yo mwana ateki ndamba lopango mpo atindo na poto neliki ake okotindele mituka okomi na poto kuna mokande eza te oza koyengayenga yo moko susu oke olokoti manto na yo babwakaki yo wana kote ya Tour Eiffel olingi okende okangisa foto malchance moninga ya tata na bino batindaki mission na poto ya 1 semaine ntango akomi kuna alega akende visite Tour Eiffel akuti yo kuna bien manteau lokola abolulaka lera moni yo na manteau kuna azomona bi wi mwana oyo aza bien awa nzoka yo oza nosemba biloko ta manteau kuto lokotaki biloko akolia kuto okende koliaka kuna na social eza biloko mpe ya kolokota amoni yo na mwa mabundi aye kobeta lisolo mpa tata na yo anekisasa ke mwana no kuna aza bien tata azelaka mituka eyaka te me tata kobanda koloka yo lisusu nga nateki na ndamba lopango esuite ya bongo milimo mabe elanda yo kuna ndenge ozobima kaka boye mbila aramasele yo kaka na balabala avion ozoya maboko na makolo na kisasa okandi tata ndoki système il fallait boyebisaka baboti na bino na kisasa mpe na poto souffrance lifelo donc omoni makambo eza ebele bozonéglige yango ezosala ndenge wana bozonga na bokoko mpo bozwa évolution ya malamu mituka ezoya eza malade kokende poto bamosusu batindi mituka awa mpona moyibi bayibi kuna na poto depuis balobaki awa ke mituka batala bambula oyebi ke ekomi somo poti bakosaka bino ke mutuka na tosombi yango na poto 5 000 $10 000 eloko te moni parce que falinga sala bénéfice mosusu yango longo ta bomonaka te mosusu esi enuna pena ndenge eyaka bino voilà matondo fumu yambo ya koleka na bamama na biso mibale mpe batuna mituna na bango mais fumu rapidement na 2-3 minutes moto ake epai ya nganga abebisi moto rapidement facilement mais moto ya kepa basali na nzambe akoki kozwa lipamboli te phénomène nini matondo mingi nakolikia nature eza na baréalité na yango réalité wana ezali ke ndenge nalobi mingi lokola neti tovandeli plus biso na monde ezali négatif donc lokola 99,99999 tozovivre esclavagisme na se ya bokambi na mindele donc baesprit errant nde ezali koleka mingi epai na biso esuite ya bongo na kati ya nature ndenge bato bazokomande baesprit eza na babiloko pase bato wana bozobenga mingi banganga eza na banganga oyo susu bake koyekola spiritisme ayebi ke eloko boye omélange boye ozwi likasa boye ozwi elamba ya moto tie malasi boye osali boye ekobota effet parce que baesprit négatif eagisaka plus que baesprit négatif esika mabe ezali alors na motuno otuni na koyanola yo bref
osalaka constat na nature boye moto aloni bitekuteku mpo na ebonga eza pasi moto aloni mbika mpo na ebonga eza pasi me tala ndunda oyo asende moto alonaka na yango te tala sante tala manyuka bato balonaka te tala sante elingi koloba bato na nature na bino esika bobalani te négativité ezali yango wana okomona opamboli mwana na yo effet ekoretarde mais soki olakeli mwana mabe effet eza direct parce que milimo mabe elekeli bino mingi ke milimo ya malamu suite ya pauvreté na esclavagisme milimo bapaya etonda ebele awa mpona esalaka mabe yango wana esika tozosenga na bino ke bosala makasi mpo bolamusa milimo na bino ya malamu ya bakoko na bino ezinga bino eprotege bino na esika oyo bobengaka baesprit esclavagiste oyo eyaka awa mpona intere ya mindele yango nokomona yo mutu mwindu ozosala mosala lokola ozobenga baesprit ya bamindele ozobenga baesprit ya baarabe makambo ekotambola te mais arabe mundele abengi baesprit na bango na mboka na bino makambo na bango ezotambola bosalaka constat wana te bino moko bosala boye makambo ezosimba te me mundele aye kaka lelo lobi ok arabe aye kaka lelo lobi ok asiatique aye lelo lobi ok parce que azobenga baesprit na ye mais yo soko obengi baesprit na bango ntango ekoya baesprit wana bango baye nango po esala bino mabe kasi kokanga bino bachance bien bien te yango nomoni bisala na bino mwa ebonga eza te bozonga na bokoko bozonga na bokoko yango nde ntina ya baindo bolamuka bozonga na bokoko tomoni bamama na biso mibale pema mpenza balobi mituna na biso esengi etunama na lombango tobandi na mama aza na kati na biso bose présente puis botuni motuna na songa nzili elandami mpe kaka na mama na suka bose présente bomituni motuna na bino mbala moko. Merci na page journaliste ya pona pesa biso question beaucoup otoza ngo bosenga botuna nga kombo mida motuna ngeza boye kolanda neti bakokola biso nde banda osala liboso bango bazalaki na système ndakisi soki mwasi to mobali moko na bango akufi banda osala omona basokoli basali bikilakila kasi lelo bakepa bapaster balobi ete coutume oyo bango banda osala eza bondoki baboya yango bayeba osala yango te mpo eza bondoki ebanda kokanga siko ngai nini natuna boye lolenge oyo bakoko na biso banda osalela ntina nango ezalaki nini mpe lelo bapaster balobi ete eza bondoki bakosalela yango te conséquence nango eza nini des questions dans les acquis. Merci ni papa journaliste en question à l'Uba. Na comme on a tumba. En tout cas na CB une occasion au kutana na fukusu. Mutuna bise zalibo. To mona ka tata to mbali to mwasi o baso sa bundumba. Tango ba mbake sa bundumba. Conséquence nango ya kamingi mwana bana ba yobela basanga. Yango to ngato tuno mutuna. Tout le monde a mis sur le quai d'église, le pasteur va battre, en tout cas, tout le monde a dit prière pour la sanga ya bana. Pour mingi zo sala mabana bazo ba sanga kwa ndumba ya bana. Yango to ngato kuna ba kusulelo na bokoko sanga vraiment bakoko na biso basala ka nini pour na maladie ba bengi sanga. Ntuna biso na kusela ma ya ndumba. Tumba indo bazandenge yoka ba maladi na bango basanga. Malo bumbuka bibi. Matondo mingi na kolikia tozala le phénomène sanga sanga eyaka mpona nini mwana azali mosantu donc aza peto na molimo na ye alors ntango parent abimi libanda azwi contact ya libanda aye na milimo wana mwana nde moto aboyaka guerre ya esprit ya mwana na milimo oyo mutu abimaki libanda ye nango nde boti efe wana oyo mwana sikoyo akokima nzoto na ye akobanda koya kovanda nango mingi te yango na bomonaka nzoto mbala moko elembi croissance ya mwana ebebi nde na lolenge wana babengi sanga
siko fo basalisa mpo milimo wana elongwa babondela siko esprit ya mwana wana azonga na même ordre d'idée nde toye siko na phénomène oyo bakoko bazalaki kosokolela maboko soki bato bauti cimetière mpe bakosokola mwasi to mobali ezali symbole ya bopeto elembo kaka elingi koloba boye lokola yo na mwasi na yo to na mobali na yo bokoma eloko moko tango moko akufi eza lokola yo nde okufi ndambo nzoka kozala vivant eza positif nzoto oyo ekufi ekomi négatif lokola nzoto ekufi eza négatif nzoka yo sikoyo parti na yo nde moto ekufi oyo eza négatif mpo na yo négativité wana elata yo te botutu wana ozala nango te nde bakosala elembo ya kosokola yo mpo na koloba ete opetwami olongwe na botutu ya eteni na yo oyo euti kokende yango nomoni lelo ndakisa tata na mama na kati ya ndako mwana ta aza moke basangani mwana ozwa sanga te me soki obimi libanda nde oye na sanga ozomona nde oye na sanga mosusu alobi te soki okumbi zemi mwana mpe abelaka sanga te soki okumbi zemi mwana abelaka ne sanga te mwana ya 5 mois to 6 mois mama akumbeli ye zemi mwana obela sanga te me eloko nini esalemaka na bamama mosusu mama okomona bakoyebisa ye te komelisa susu mwana te sino moto ya zemi ekobelisa ye sikoyo olongoli mwana na affection kozangisa affection wana yo ozangisi ye nde moto eboti sikoyo efe ya bamaladi na kolemba ya mwana me bosala expérience mama aza na mwana ya 6 mois to 7 mois akumbi zemi aremarke ke aza na zemi akontinue kaka komelisa mwana na ye wana oyo ya mokolo akomona ke mwana wana akozala ne bamaladi te akokola na ye bien ti mpe ndeko na ye abotami très bien sanga ezali kaka kouta bakontak ya libanda milimo ya libanda nde lolenge wana bokoko ezalaki malamu parceke lelo bapaster ti balobi ke basukola yo te biso tozali mokomona elili wana elandaka yo kaka ekomi nakoma kolota kaka mwasi wana tozalaka na ye ntina ndako ayaka kaka ntina ndako mobali wana ayaka kaka ntina ndako ebongo sikoyo lokola mpe bokoma babibanga banga somo okoyoka kaka boya kokangelanga molimo wana omoni soki ntango tozalaki na bokoko mbele sikoyo lokwa basukoli yo soki oloti mwasi na yo oloti to mobali na yo oyo boutaki kozala na ye na ndoto okotuna ye papa bana ye mama bana sango nini alobi te na ye mpo lokola bino botikali nayebisa bino ndenge nini bokosala mpona bana parceke oyo bolinganelaka ezalaka ya momosuni te me sentiment ezalaki bilimo molimo na ye na molimo na yo elingani nde bongo ata akufi libala na molimo ekufaka nango te etikalaka kaka oyo kutu ya mosuni bozalaka soki basheri bokabwana me soki bokutani sentiment eye bongo mpena bozalaki tata ya bana na mama ya bana etikalaka bongo matondo bandeko balandi tobandi kopusana mpenza na suka donc kuna na réalisation toza na pression fumu totikali kaka be na 2 minutes mais rapidement fumu bokokenda mpe mbamo na conclusion tolingai totuna kolandela nyonso bolobi bosimbi géographie histoire nyonso soko fo bapesa bino poste moko lelo na mboko bokozala professeur ya histoire géographe traduit praticien bokoki bozala nani boprofite mpe boconclure mbala po tokomi na suka nazala kaka oyo nazali molakisi nzela mpo soki oye kolakisa nzela eza koyeba
nzela yango naloba na bato ntango nyonso nzela ya lobiko ya bayindo ezali mfumuki mbangu soki sikoyo bokoyeba mfumuki mbangu bagéographe bakose retrouve bahistorien bakose retrouve bascientifique base retrouve bamédecin moto nyonso akose retrouve parce que bato na bato batambolaka na religion na bango e na kati na religion na bino boza na bakatégorie ya bato nyonso boza na bango posa yango wana religion africaine ye mpona ete elamusa bavaleur na bino nyonso oyo bobungisaki matondo mingi bandeko balandi religion africaine ye mpona kolamusa bavaleur na bino oyo ebungaki tala na maloba oyo nde tosukisi bongo émission na bino tolobaki papa nkusaza biyano ya mituna oyo bayindo bakomitunaka mingi ya kolobeza te mabota kimia mabota mabino tokutani bongo na poso ezali koya